Merci beaucoup amis téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Solo ya Congo, semaine mala munabino bozota la biso un peu de partout dans le monde et c'est mes amis amis téléspectateurs de Ibsarabino te na kati ya Solo ya Congo to ya kako cité ben individualité mais plutôt que le bela où ils allaient épanouissement ya peuple congolais, développement ya mboka na biso kucha pona batoza continuer ko pesa ndeko Moïse Mboye chance moi na musala ya peuple congolais où toujours vraiment partenariat na bino et sengeli ko informer bino à temps réel na o Italie République démocratique du Congo les lots tous en un ami téléspectateurs toujours yambela bino pe lisusu moko ya ba membre ya Ligue des femmes ya lisanga otobengi Fachi Creek on a mukuse où ils allaient structurer za ko accompagner vision sociale et politique ya mokonzi ya mboka abenga mina kombo ya madame Estine Fataki ou azali communicatrice pe membre na kati ya Ligue des femmes ya Asbel waneza ko soutenir mokonzi ya mboka tout honneur tout seigneur na bongo merci mingi na la présidente Monjani Maditu Mukala la continuer ko pesa biso confiance quoi encadrer soutien moral physique financier na et pourquoi pas topesier longonia mingi maman Janine Maditulu Mukala un grand merci na bino pe bozota la biso beaucoup s'habituer toujours à partager émission ko liker yango ko booster yango pour une information en temps réel. Prenez quelques informations avant de yambela bino mona mboka Estine Fataki le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'il ko réaliser promesse na à sala qui na ba soldat boyebe a prometaki social vraiment dans le Cabo Italie na ba soldats en général démocratique du Congo pour retenir déjà que le Cabo Italie social a kolia na bango en tout cas ba soldats na été sur ba kolela sous wapi parce que ba sac ya maïs aux alaki autour de 94 000 francs congolais désormais ils ont été comme na ba nyonso aller vérifier ils ont été comme na prix à 18 000 francs en tout cas coup de chapeau na chef de l'état na molongani na maman Denise Nyakero Tshisekedi tozu sous ba information que écosilaté donc bandeko baza ko kende kanya makasi CEO bana na biso ya bandeko yo bakuluna baza ko koba na production donc masango kozala toujours habilité pour les Congolais en général mais bandina na ba soda parce que mokonzi ya mboka la kaki bango bo retenir lisusu que moi na mboka Cherubin okende wazali ministre na biso ya transport et voie ya communication pe lisusu ya désenclavement azalaki bongo na Ethiopie pour ntambo Italie ko sur le protocole d'accord to contrat moko ezali d'acquisition ya 7 avions au zako ya ko renforcer Congo Airways en tout cas pour chapeau na mwana mboka 7 kukuni azako confirmer présence na ye na marche ya bandeko na biso ya la muka où ezali prévu mokolo ya les 15 et puis vous retenir que le même le 15 rentrée parlementaire na ngambo ya Sénat. Quelques informations de Bomisa pour les abonnés de spectateurs. Yangoana, maman Estine Fataki Mbotena. Des connaissances de partout. Et puis, il y a Bessimbo Tenanga et pas maman Janine Mukala. En tout cas, pour les chapeaux. Très bien. Tolobi, tu ali moko na kati ya lisanga ya basi ya Fachi Creek, vous allez communicatrice. Bonne santé à bino ba maman ya Fachi Creek. En tout cas, santé à Ligue de femmes et à Fachi Creek, ils sont tellement bien. Nous avons avancé petit à petit avec le temps et toujours dans la formation, dans la préparation, en général, tout va bien. Tout va bien. Alors, madame, est-ce que bino na kati ya Ligue des femmes na bino botambola kaka na initiative ya Yemoko Musika ici kazali so apesi instruction topé bino awa à l'interne na mboka na biso na kati ya Kinshasa précisément parce que nous à Kinshasa boza na ba activité ba organiser par rapport ya organigramme na bino basi na kati ya Fachi Creek awa na Kinshasa. Puis au-delà de ça, nous avons na préparatif na biso, ba préparation na biso plutôt na ba organisation na biso ba makambo to sala comme toujours na responsabilité na ye na sous ordre ya maman Janine Mukala toza na Ligue de femmes na Fachi Creek toza na ma formation maman Janine tellement que elle est derrière la vision du chef de l'État pour soutenir Ango toza soutenir la vision du chef de l'État toza na ma formation oyoyo à ça là que centre de formation à ça là que Bassi parce que c'est une femme en fait capable et du coup biso toza simanaye toza pe ba femme capable yango to ni peto to qui dit en fait c'est loko wana zakati na biso na génération na biso nyoso na ba femme nyoso ya Kinshasa en fait. Alors sur ces maman Janine a trouvé qui bon ko créer ba centre ya ba formation toza na ba coupe et couture toza na centre toza ba formation zo permettre moi na moi si ayeba ko gérer bana donc nous toza na ba centre ya décoration o za que ba la qui sa bana basi formation comment est-ce que ba qui pour ça ba décoration et tout biso pe ana média toza na ba formation ya ba audiovisuel donc format pe basi o pe ba
bakoma lokola biso bakomicologue bakoma lokola biso topesa bango formation na audiovisuel. Je dis, j'insiste que nyonso wana déjà kaka sima ya vision chef de l'État pour que tu accompagner chef de l'État. Est-ce que ezali na ma condition pour nous côté na na bino topé bo aux ana besoin vraiment ya batu ba ko adhérer na kati. En tout cas la Fachi Creek surtout la Ligue de femmes de ya Fachi Creek dans na ba condition té. Il suffit qu'à contacter biso ou ya adhérer directement dans la Ligue de femmes na biso parce que tout ça dans la début on a vraiment besoin de femmes capables de femmes au bazar dans vision femmes au bazar capable de côté ma pe quelque chose devant les gens femmes au bazar capable de gérer tout et tout on a vraiment besoin de ce genre de femmes en tout cas et ça dans ba condition té nous sur bazar pour ça s'adhérer contacter biso et puis s'adhérer très facilement. Très bien, vous avez Rolanda biso ami le spectateur. Elle c'est madame Estine Fataki azali communicatrice en même temps azali membre na kati Ligue de femmes ya Fachi Creek où azali lisanga où soutenaka mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors maman Estine Fataki, est-ce que année au 2021 et aussi la kaka boye bino ba maman ya Fachi Creek vous avez ba projet vous n'avez pas des activités au bandi pour na moi si peut-être en général. Nous avons un projet tellement belé, donc année 2021 ici la beauté déjà pour votre information. Nous avons un projet belé déjà nous avons organisé concours manco pour nos peuples autochtones donc mais déjà vous allez remarquer avec moi ce sont des peuples au bazak un peu négligés dans la société, dans la cité et tout. Alors maman Janine aloba quitté c'est bien c'est yako soit pygmée au peuple oyo encadré bango que ça la concours maro concernant bango donc nous avons ma préparation na biso et belé là faut boire que Hollande tout ça qui concours maro première édition na biso il y a Miss Sourde donc et les cas qui très bien et puis moi je suis à gagner à Kiwana maman Janine s'est décidé que ça allait surprise manko on a collé kasuka na plateau na yo papa Moïse pour qu'on a annoncé lié date ma camion et tout en attendant tout ce côté ba lettre na ba hôtel de ville et tout alors on a collé kana ozonga pour na informer bino journée il faut à ça la surprise en tout cas maman Janine surtout la Ligue de femmes a mis vraiment à tombola moi aussi et puis moi je crois que ce sera une bonne chose. Très bien, alors bah, tu vas noter les deux grandes activités où ils allaient prévu pour cette année avant clôture donc tu retenir les alliés Cambo il y a concours il y a mix il y a PA autour pour l'autochtone dans les Cambo italique valoriser la gagnante soit Bimaka championne na Miss OK c'est quelque chose de bon alors madame Estine Tokumo Kende poto kabwana yo na éviter est-ce que makanisi za la kapé pas bino bobi msabai politique bobi msaba lobeli ya peuple topé bokotika na minoka aspect. Bon, ma candidature to bimsape baï politique lobeli un peuple parce que nous j'avais dit au début que nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État donc du coup tokoro tikalaka asbelté et surtout bassi parce que Mboka, il faut quand même karaté na bani bali. Donc nous les femmes nous sommes là, toko tient tout na biso, toko donner le meilleur de nous pour que to kambamboka comme il faut. Donc ma candidature biso zato kene musika vision ezaki kene musika et suka kana asbelté, dans la vision ya kokende plus loin. Très bien, tous en vision de plus loin, et ça madame Estine Fataki Azaki invité na biso mkomolelo, mais to ko kabona na yote ceux qui te zuper réaction na yote par rapport il y a geste mokonzambo kasili ko sala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na molongani na ya ko qui t'a vraiment na baka a prometa ki bango ko améliorer social na bango ba conditions de vie na bango mokonzambo ka pe kitiwana en tout cas ba bloko itali ko lia to pe ba maïs ba soda baza ya ko sepela pour ekiti vraiment dans le non cas qui mis les aki comme 18 000 votre mot madame. En tout cas ngala ko lo bakara que peuple congolais, bon, moi je dirais que ce n'est que le début. Parce qu'avec le président Fatuto, ça la makambo minene vraiment. Déjà société là-bas congolais, nous sommes déjà dans les bancs. Binomo bomoni ndenge président Akita qui na maman Denise pour que ça la makambo maïsi. En tout cas, nous sommes déjà dans les bancs. Je vous rappelle que makambo ya bien zali déjà bon on a déjà société là-bas congolais, ils a déjà équilibré et ça déjà bien ni babi avion qui déjà donc bien ami la biso na compte ya Ligue des femmes il y a Fachi Creek communicatrice. Écoutez, nous voici moi.